Mbote, bonjour. Na balandi nyonso ya Congo lisanga télévision, tout benino penza mokolo elamu. Chers internautes, tokosanga toujours bo s'abonner massivement, bo aimer, bo partager ba vidéo na biso ekozala malamu mingi. Lelo to elimino penza histoire ya comédienne Diana Makila, vraiment pesi pasi liwana e boko mona ndenge monde entier ba kolela ye et surtout que batomi bande ko sepela na Diana na elobe na ye une femme très douce, vraiment paix à son âme. Ba condoléances na famille biologique na mobimba, ba condoléances na famille artistique na mobimba, vraiment tous ali de cœur na bino. Kasi histoire pende ya Diana so tozongi mo moke eza histoire moko ya pasi. Diana akufi kaka te mbala subitement liwa moko presque non blonyo soboye bozaki au courant. Diana saki AVC, azaki très malade na Saint-Joseph. Bomona ki penza bandeko na ye ba comédienne ndenge bazaki kuna ba se mobiliser ba témoin kakaka. Diana azui ba soin pe akomaki na ye mwa moke malamu. Kasi vraiment eza pasi pona bandeko na biso ba comédien bolingana na misu mena motema bolingana te, hein, vraiment suite ya AVC ya Diana bino so boye biango. Diana atikala penda ko exposer vie na été eza mission oya bande ko lekana abane toujours ko bomba vie privée na ye atako batuni mo ba question nazo seka kaka to landa na émission ya ndeko na biso lekechu to landa na émission ya Mado ndesika penda ya ko bimisa ba vérité, hein, vraiment ka bando nende ba kolela mama na ye inconsolable cadet ta famille, hein, moto penda bande ko sunga famille yo na zali susute. C'est triste vraiment. Ba comédien bodinga la raté to moni bino na mort de yo ka kolela kala ba fo de tête tongo bo limbisa biso vraiment parce que boza ba hypocrite boza mitema mabe, hein. Diana vraiment zaki na mobali na ye o babota na ye mwana na ye o babota mwana 2013 mwana na ye abota atanga ki kombo bobaki ki albaki ki fifi ndaki da okosela makambo fifi neki ya via o akoma na tiki okosela makambo pandeko pa mobali na ye ke mwana nazaka mwana na ye te aza mwana ya mobali ofuna matati. Vraiment ki intimité mobala copine na copine ezala nini bafille imonaka malonga ta mosusu ndenge ayebana kode Diana abande kolinga Diana atoki oloba mabe pana ye akosunga te ubi akolinga ota mosusu te bobebiseli moninga lelo so Diana komela makambo ba AVC ko raisonner belele mosusu moto abande kosunga ye aotindele mwa 100 fois mwa 200 po to mona biso so pena mutu mona diaspora ndingi ominga otindele mwa ba 500 mwa 300 ka okonte mwa ba 1000 pese ya tika zo konte motema mabe yango nini yango lo moninga atiki mabele atiki mokili kama koti na sa mabele mission accomplie. Vraiment eza kitoko te niwa Diana penza e interpeller ezanga pona ba comédien te za pona biso ba fille, hein, kuninga pesa lo bino tana za kana mutu na mabona za mutu na mabotiko ke de beta lisolo ya mabe et pas mutu wana. Vraiment Hervé wana pena ibi très bien so la démission na ibi très bien to prier na sans ici. Tous à la bonne codine petit to na bango ensemble na ibi très bien Hervé to na kaka o Hervé on a ibi to ma moni photo na bi Hervé na ibi très bien c'est un grand fan azaba ma tongi on tous à mon association la vidéo là moi je suis ibi ça mala muté de na kotisa mabele famille na ina na kofu parce que zaki ya roger monde ka je m'tendais ko pesa moi famille ni asungi famille siko lelo azaki na osunga famille ta la pauvre maman ndenga zole abela ki banda mais ça kitoko te bandeko ma comédien fifi lelo yo vandi kinya otangisa pe ma misu okolela pe ilo nyesaki ke yo kindoko yebisa Hervé ke mwana nazala mwana ote o papa na soki papa makambo soki papa na mikuna na matadi kotala pe longi ya mwana ngona Hervé onde sipe ba sai mwa okokane uninga so abetelo mwa vine mwa ndambo, hein, fo kineka ko sele makambo fo kineka ko ibisa mobali na ye to bake o makopi na nga o intime na nga eza pona ni
eza malamu te bacomédien vraiment bolingana tomonaki histoire ya Gabi ndenge abelelaki na TV abelaki na internet ke Diana alingi mwana na ye aosile bamesala bolingo Diana aza mokola kolinga mwana ye te boye na bosaki mpe kitoko te vraiment so boza likambo bowela te komaka na YouTube bosololi na kimia nyonso ole bobimaka bango na YouTube wana makambo ebele eza mpe lie oyo bapara bazali bafamille bazali de loin sérieuse de loin une fois so bobula te bolobi mabe mutu bobebisi nyonso atako bayokanaki na bango ti décembre wana bayokanaki eza maba 2020 bayokanaki bango babomi na bango moto mais seki moninga mpe pasi bebisaki so barelation na ye de plus vraiment tala Diana afier d'age akufi na misusi AVC yoka si makambo nyonso basala lelo bombilobomundufoknasa baza ne sans foutiste akomona likambo mabe mo balobi mpo na ye abwakisi nango me mosusu akoka te omona esuki eka na motema pasi wana du jour ojo azolala nango azolamuka nango yo belonye ekocreye na nzoto na ye leo Diana aza te vraiment une actrice complète ta ndenge azojoue kimi apose Diana lelo aza te badiana baza parmi baartiste na biso mpenza basali fierté ya nzondingi Diana aza actrice ya YouTube te lelo ya YouTube bango baza ya bacassette ya bacd disons bacd de koloba vraiment Diana aza soute ete ya bino bacomédienne oyo ebelo oni okoyebisa moninga oyo bobenga lelo camarade na makopi na ngai oyeba te lobi le mosu akobomelo libala le mosu mpe akokoboma yo eza malamu te vraiment liwa ya Diana epesi pasi komona famille ndenge ezolela mama ndenge azolela donc bacomédien vraiment bolingo eza te bolingo tomona mnoka wana moko bobimisa ye bolati bauniforme bopetikisi bafaux d'état mai kwa bilongi mosusu mpe bilongi ya se bebi botie bafaux d'état mai barouge à lèvre lo botraité bobi Gabriel aza ndoki Gabriel nda bomi ye abongo bino oyo le mosusu bozane mpe baennemi na kati ya motema oyo bato bayebi te mingi baolela Diana même mosusu mpe bososana bino ye te bolobela ye mabe boswanise parce que komona Diana boye ndenge abanda kolande na baémission na banzonzi komona aza une fille très calme vraiment eza pasi mpe ya courage na famille biologique na yebana nde batikali omona mpenza pasi moto azalaki motu a train kolongole kaka boye AVC ngo toyebeye na ntango akalesaki ya bapapa mibimba bamama mibimba kasi jeune fille boye AVC likambo nini obino bozalaki na ye ndeko Hervé papa Hervé babi basalisa ADN bamonaki mwana aza mwana na yo atako bayinaka mwasi ataka bayinaka mwana bokei mpe na ADN babi mwana na mwana bimi ya yo mozoyina ye kaka ndeko na ngai Hervé bapasi wana atako boyi na yo mesunga mwana bashopo leo na Kinshasa koliesa koboteza yango malamu kobokola kofuta minerva ata ko gratuite yango ye koliesa eza penda pasi le mosusu moto akosupporte bachake bote omoni moto akei vraiment bacomédien bolingana vraiment bacomédien bolingana bomona foto wana vraiment ya pasi ami ennemi toyebi te so topesa penda confiance epa nani Diana ava kufa makambo nyonso azalaki nango na motema abimisaki abetaki lisolo ya fifi mielo bomona lelo akoma na Turquie abetaki lisolo ke abetelaki lisolo mobali na etala bona bapwata ye moninga bozalaki ne bana kopase ba bon moment okete oke olingi mobali ololinga no ye obeti moninga mosinjo lobomba oke oloba susu makamba ya somo omona na utazana ni mwana ote papa nazana na matadi quel mutema mabe eza pasi vraiment bolingo ngo eza nango ya misu eza ya motema te moningo bana obenga ma copine ma meilleure amie lelo moninga akei bashoke eleki mingi akoki osupporte bashoke te asali AVC malgré baninga na ye basali mwa kaka mwa mbongo moke basungi ye abimi akoki su te moto akrake vraiment papa Hervé tala elongi nde bokokana mwana tala nzoto ata papa mambuku ango na matadi ese aza mwana ye bosali pe ya den
babi keza mwana na yo Fifi vraiment eza malamu te après oya kolela ma copine to mona bino wana yo ka babobo yidi ki ba fode te ba rouge à lèvres boye kolela Diana esaka toli to pesa bino o mona na ndenga mabe vraiment bolimbisi lo muninga azate vraiment paix à son âme. Vraiment, l'artiste ne meurt jamais. On les reconnaît à travers ses œuvres. Lelo Diana Kei, mais Boromona, ba théâtre na ya sala, ba rolo ya joie. Sepelisaka batu na Congo ati. Lem suna mikili ya poto. Et sepelisa batu belé vraiment. Et sepelisa batu belé na baba Congo. Na bambujimai. Bomoni vraiment paix à son âme. Lelo muninga Kei. Biso nyonso to na biso to poussière to botama poussière to zonga peka na mabele ata lelozo luko tukra motema baninga obomaka mabala baninga otia baninga ba poison mutu moko taza mortel na se amoyo mukolongonga no peko kokanza beso alobi osali mabe mingi osali mabe mingi azwa yo est-ce okobongola motema to boite biso to sara mabe mais mabe ya kobomela muninga libala mabe ya kokosela muninga makambo eza pe kitoko te lelo choc eleki Diana mingi pasi eleki Diana mingi akoki te Diana Kei biso ba mususu le mususu douleur eleki nango oyeba nde nini ya kovandisa yango kimia mais mususu akoka te une fois pasi eleki akoki te alashe omona AVC yantokamo ba jeune fille bakufa to boye nini omona muninga mwasi asala AVC okasene silem saiba te ba problème eleki mingi akoki osupporta ngo te lo Diana tiki bana na ye avenir abala nga oza ndenge nini to boye te ba mama leki baza ba mama kutu bazali mais ye moko mama ndeko kozwa soin ya bana na ye toyoki Ange Maisha ndenge oloba Diana nda ndoloba pona bana nga na okufa pona bana ngai na bima tongo na kendo sama kamuna po nazwa ta moi un franc na sunga bana nga sikoyo lelo Diana azate to boye te famille kosunga vraiment ba comédien bolingana ndenge ya solo o ezaka analyse to sai na Congo lisanga to salika poto la kisaka ke Diana pasine abombaki komena na suka abetelaki pe baninga yango bomoni ke vérité bolanda na émission Karine ya mado ba vidéo zo tambola ndenge Diana loba aba fifi miel da bebisa libala na olingi mobala muninga osuka ka ona to kiko bisati ba secret vraiment ami ennemi bo changer tant de la fin yango ezoya vraiment merci ba courage na famille biologique ne ba courage na famille na mobimba ya théâtre paix à son âme soki nzamba zongi te tokutani mikolo ezali soki nzamba zongi te tokutani na mikolo ezali koya vraiment bo s'abonner massivement bo aimer bo partager ba vidéo na biso paix à son âme Diane Makila bye bye